Oh, c'est la passion des vies. Chers amis internet, na pesibino mbote bisika bozali. Na pesibino sous merci pour la fidélisation na bino pe na confiance au vous continuer kopesa biso na katia Flairmont HD. Ndenge na prometa ki bino prochainement na fsa ki bino ke émission na bino ya sika ezo banda. Émission wana o ezali intitulé Tola Musa Masolo ya Mboka. Tola Musa Masolo ya Mboka eza émission moko boye oyo to wanda robeta masolo ya mboka Congo. To robeta masolo ya musique, to robeta masolo ya sport, to robeta masolo ya politique, ko beta masolo ya politicien, carrière na bango. Ndenge ba parcours na bango ndenge ba lexaki yango na mboka. Masolo ya ba province, ba histoire nous surtout oza concerné na mboka ya Congo. Pona émission wana nazanga moko te na parrain ya émission wana Tola Musa Masolo ya mboka na biso, donc eza bongo papa beau fils. Émission ya liboso na koki kosala ngonga moko te avant na yamba na banda koyamba ba invité mususu il faut na banda na ye moko les parrains ya monde na ko rendre visite awana ndako na poto beta moi Masolo a expliqué biso initiative wana azwaki yango ndenge nini pour à s'inspirer na kati ya masolo ya mboka na biso. Bonsoir papa beau fils. Bonsoir maman. Bonne santé. Santé bien, ça m'a battu la biso. Nuka malili en mode jogging. Oui, bon, naza ndako hein. Donc faut moi relax hein. Pour nga pena ba costume na linga sauté. Expliquez vraiment ba fan na biso wa Holanda biso wa téléspectateurs ya Flairmont HD initiative wana e utaki wapi. Oui, initiative ezali que na vandi na constater que les toyaka na mboko tozali mingi ezalaki nga 5 ans na zongi. Mais 5 ans eleki, 10 ans eleki, 20 ans eleki, 30 ans eleki. Et na 30 ans wana toboti bana. To community ko bosana et pas to utaki. Tozaki na makambo na biso na mboka na biso oyo même awa il faut bana na biso ba récupérer bo moto na biso wana ya l'air wana ba yeba masolo ba histoire na biso. Moi na soka yebi histoire ya koko na ye akoyeba histoire ya papa na ye. Soka yebi histoire ya papa na ye ako construire histoire na ye moko. Soka yebi histoire na ye moko ako transmettre histoire na bana. C'est ce qui fait que il faut to beta masolo ya mboka na biso. To koma ba livre te. Tozo reprocher ba koko na biso kala ba koma kité. Mais biso lelo to yebi ko koma. Tozo koma te. Mais esali que grâce bilili lelo na maloba ezali. Il faut to beta masolo wana ya ba koko na biso ya ba papa na biso na biso po bana ba yebe pa nini bazali. Et puis biso moko pe bo moto na biso et la muka. To yeba ke place tozali awa toza na Égypte. Il faut to zonga pa na biso. Un jour to zonga.
même ceux qui sont zongité bana auto boti to pesa bango envie ya ko zonge pa na biso ba kende ko vivre masolo to betela bango. Merci beaucoup bafani balingi bayeba pe lisusu opesa biso par rapport ya histoire ndenge oti koloba ndenge ya histoire na yo olobela bana Congo bana mboka moi histoire na yo qui est papa beau-fils Pichi. Ah oui, papa beau-fils dans un Congolais de vraiment ya centre des souches o était à o na côté frontière bazo le msoza zambien o ya côté mso le msoza rwandais non ngapenza na kati ya centre penza ya Congo naza musongi do centre penza ya Congo naza musongi naza marié père de beaucoup d'enfants natanga na école primaire nanga chez les frères de la charité. Voilà. Na Kabinda. Après nasala moi ndambo biochimie. Après na kin na suis diplôme nanga. Na sali connaissance na bon wana za histoire mususu na sali connaissance na bana ba mikonzi wana na ke na Lubumbashi na kota ki na Kasapa to sala moi mobulu moko boye bakanga biso directement musala soda. Na Kananga EFO école de formation des officiers bao bakokaki kotikala batikalaki bo pe bakokaki ko bima babimaki menga tango na 8 mois grâce wana na ibana ina mwana wana akotisinga na société moko na Kinshasa ezaki faire partie ba groupe na ye batu mingi ba yebi so ba mona petit moko garçon mo asalaka ba publicité kala ya ba jean makin ba Lois ezanga garçon azaka ba suki ebele asala afro asala ba publicité ba jean ezanga zaki bogar mo ko sakana et silita beauté sakaka bato ba ya l'air wana ba se retrouver wana année ni wana sans curiosité ezaki na année 60 non 80 82 81 82 83 ngam na sala ba publicité wana to baka à partir de 1980 ngam na sala ba publicité wana Papa fils poto kote sumandambo mais après wana mbo na yo yawa na bakisi mwa mayele ndinga zala tozonga te natanga na par 8 voilà. OK ensuite wana pour la biographie bon na kobenda ya mulai te lelo na yembela nzambe mais ndenge ka tolobaki na moni neti buzobe koti. OK na vanda vraiment calme na observer. Qui musonge na eza côté papa to côté maman parce que papa musonge maman musonge yo babi kuna pe kaka ezala to te de kuna donc somo kaka kutu te eza kuna babenga masende da ndenge to benga kindoki momo boye mais comme nango kuna babenga ngo masende kindoki ya basonge donc ba pesi vert au meli au kitisi ngo boye tondi poser question te. Non, les msuna melaki bien te ozusu deux fois ozongisi boye tondi tango rotuna muto bozana ye ndenge nazomela vers nanga me ezozonga kaka tango poser ka question wana miso na efongwami c'est-à-dire ba kotio ba initio directement tango yo a ebisio pe abime tango yo zayo melo tuna kite falo tuna donc ba initio yo ba no mona makambo yo zo mona te. Papa beau-fils, quels sont les bons moments de ton enfance? Souvenir à moi belé. Na beta troisième jeu Zaïrois. L'habité bateau so baye bien. Donc on a surprise. Mobutu a instauraka ba jeu ya football et comme premier jeu Zaïrois donc ba équipe ya ba région nyonso. Ba équipe ya ba région nyonso. Ba ko sangana ndenge neti to benga Ligue Europa awa na poto. À Paris Foot. Paris Foot est un peu national, mais on est à équipe ya ba région nyonso. Oui, non, ils ont la balle, ils ont le football, mais ba équipe ya ba région nyonso neti France, ba région nyonso France, ouais on est champion de France. Monga na beta balle wana, na beta troisième jeu zayo. Na beta deuxième na troisième, na équipe na jouer na beta contre Sanga Balende. Oui. Donc la jeunesse nanga wana na bossa na kangote parce que l'air na kenda kuna ba obenga les petits kinois ngara utakini na kikuna ko kutanga wana ba ngombo beta bal wana betaka na Athénée de Kabinda
na équipe moko bo GG Sport et bimi champion toke ko beta contre basanga balende ya Mbujima et tout ça et ça période moko na bossa na kate donc zaki mwana muke et en plus les nga na kenda kuna na kutaka rituel moko so imbule noki omona bana nyoso bike na kati ya balabala so mbule noki oui ba osani ba olokota diama so mbule noki ba diama mona naka ba olokota diama donc na bossa na ke loko na temko na lokota diama liboso na bana na mabele na bossa na kati simula na wate mediame bima na bati molite na lokota ngona mabele ka boye ba bisinga tango zo ya fotala kana musika so mu ke ko briller zonga sima après tala ngo bien ti o que no mona ngo pembeni ozo ngana lokota bongo donc eloko na bossa na kati et puis période nanga ya avant ya poto tango na bandika musala ba 21 ans eza période mo kitoko vraiment na vivre na kin ya lelo te mais ya lero voilà. Merci beaucoup papa beau-fils lenga kina tuna ba question za mwebele ba question za mwebele lenga na tuna osala biso différence entre Léopoldville na Kinshasa donc bana ya Léopoldville na bana ya Kin bon bana ya Léopoldville eza ba papa na biso ba vivre na Léo parce que biso to ye na sima na bango babandi 1960 biso za bana mike bango pas 1960 même avant 1960 bango 1940 1950 Léo ba vivre Léo biso to ye ko vivre Kin Malebo so otali Léopoldville bana Léo bazaki vraiment na ndenge na bango papa na biso bazaki na ndenge na bango moi je me rappelle papa na biso vendredi soir okomona ye auti musala akoti na ndako ntango akobima ngungi akopusa na pembeni te so ngungi ka leki boye akwei apompe mpenza donc akangi singa vendredi soir bama obenga yango vendredi soir oyoka balwambo barocheri baza koyemba vendredi soir Léopoldville vendredi soir bango bakovivre yango et puis bazaki kovivre na ndenge moko ya bien c'est-à-dire que papa bimi atelemi azali camarade ni mususu et camarade baza 4-5 bake ko bina ba musique ya lero wana African Fiesta African Jazz OK Jazz ko bina musique wana et ezalaki vraiment que papa bino ake azongi me bino na ndako boliaka très bien bolataka très bien et puis biso ezaki te que donc ndenge to vandi bo soki kala boyebi ke Shérif Aye bobungi tozaki na éducation o eza lelo te ezaki bina papa bino aye na ba camarade bino bolimwe et puis obenga papa ya camarade na ote obe Jean obe papa Jean non ezaki ka papa c'est-à-dire mama ya camarade na mama na yo papa ya camarade ka papa kombo ya ba tonton eye après hein et tonton na lero na tonton ezalaka te ngana tikala obenga tonton te c'est-à-dire que ba tonton eye après ba tantine eye après donc différence ya génération ya bana Léo na bana Kin biso za bana Kin mais ba papa na biso bazaki bana Léo différence ezali mais trop eza munene parce que biso to yebi ngana mato to zuma bon biso encore génération na biso eza encore moins bien mais oye yesu soit après biso mawa ah non wana vina mawa trop ya à partir na biso déjà to bana déjà ko bouger mais après biso et pesi soni na mawa après ba wana na lelo tika fossé bon époque wana ba musique nini banda ekobeta na lelo wana ba orchestre ezaki nango pe belete je pense que je peux savoir ezalaki African Fiesta il y a Dr Nico African Jazz ezalaki non pardon African Fiesta Sukisa ezalaki ya Dr Nico African Fiesta Rochero après African Jazz ezalaki Dr ya Kabasele Jeff Kale Jeff et puis Obana Odemba donc Luambo na équipe na ye OK Jazz
Orchestre qui était après, on y a Landa. Bon, si j'imagine bien, Madiata Bazaraki, mais Bazako Yemba Penza, Yakoyeba Makasite. Pas Rwamize, mais orchestre, Ezaki Bende Simba Mboka, Ezaki Rechero, Luambo, Nico Kassanda, Kalejef. Bon, ce qu'on a niveau ya sport équipe ni vraiment o ezalaki bande ko cartonné. Équipe kaka o ezo cartonné lelo, yango muto ezalaki. Dragon. Donc ezalaki lelo babe ngo bilima. Imana ezalaki imana matiti mabe. Vec club ezalaki na kombo mo ya kala mena bosani, Vec club ezalaki Vec club. Bon équipe principale. Na ba province ezalaki tout puissant Mazembe. Na Lubumbashi, Sangabalende, na Asbantu, na Mbujimai, côté na Kisangani, ils équipe moi ben suki bana suki mona so Mbenga quelque chose comme ça là. Combo dirait ya nini? Ouais, ça na combo moi ya bongo bazako uta côté wana. Mais ba côté ba côté na ba équipe penza hein. Les arabes penza. La plonge na bongo et ba kana ibale quoi. C'est quoi tu comme vraiment qui est vraiment na suka émission na biso question d'opinion sur le bi va changer République démocratique du Congo ndenge ezalelo o lingezo en époque ni na ko lingezo na Léopoldville ezongi na Léopoldville sans mindele habitation na vous comprendre nga bien ezongi na Congo Léopoldville sans mindele. Alors, Congo pas avec C. Ils ont Congo avec K. Congo. Na kolinge zonga bongo. Ba bus wana ya Mitumabe, ezalaka ba 1960 biso to mata. Ba bus wana donc ozomona outi gare centrale. Oketi na clinique kinoise. Ozomona propriété moko eza na balabala. Okomona papier te. Moni ba nzete wana batiana na boulevard du 30 juin. Ezala ko nginga. C'est-à-dire que mona nzete mo beza peinture na peinture kitoko na kitoko. Okomona te mutazo katsa bi katsela. Discipline eza na poto. Biso pe tozaka nango. Biso pe tozaka nango. Mais ezaka ka mentalité moko boye na ebité. Bon, pasi kaka. Papa Beau-Fils na moi vraiment to comme vraiment na suka ya émission na biso. Un mot de la fin étant que parrain par rapport à l'émission Nabiso, tout la Moussa Masolo et Mboka. Alors, émission Oyo, conception dans les que il faut que ne pas bana nyonso ya Mboka Nabiso bazali, ba beta la culture na bango. Ko beta masolo oza mungala, oza mukongo, oza obeti masolo ya Mboka ya lerwana pour to transmettre ngo na bana. Pour bana ba yeba toza banani. Et puis ko epsa bana ke awa to ye toza bapaya mboko to vandi to sepelaka te koliaka kolamuka non il faut ko inclure bana culture na biso pour un jour bango be ba transmettre na bana na bango obi na kala toza ko condamner ke mwana muluba okuta bango na ndako bango balobaka chiluba toza ko seka bango non bazaki na avance bazaki vraiment na avance batala ba bindelo bazana na mboka na biso na Kinshasa bana na bango batanga na école française. C'est-à-dire bazo ba enseigner bango bazana libanda ba enseigner bango culture na bango. Ngana zana besoin ya koyeba Napoléon. To Napoléon azana na ebiete. Ngana besoin koyeba Kimbangu. Na ba histoire tipo. Ozo mona. Na ba histoire ngongolu tete. Il faut na ba histoire wana ya chef Karunda. Na yeba ba histoire wana. Empire Bakuba. Eza empire orchestre te empire Bakuba ezalaka ndenge nini empire Lunda ezalaka ndenge nini empire Congo royaume Congo ba histoire wana donc bandeko ba se préparer lelo to bandiawa lobi to ozala epa ya mutu mususu to ozala epa ya mutu mususu moto pe azana masolo oya moni azana masolo ya mboka na biso numéro ya sœur Gloire ezali abengi azui rendez-vous abeti masolo ya mboka eza compliqué te masolo kaka ya mboka mais masolo te obibiso tozaki bato bakuiti non masolo akuiti tokobetela ngo bana te tokobetela bana masolo oyo ezo enseigner bango bayeba epai nini tooti voilà. Merci beaucoup Papa Beau-Fils, merci vraiment to komi vraiment na sukaya émission na biso to la Moussa
tolamusa masolo ya mboka na biso. Donc kaka ndenge papa beau fils auti koloba pareil auti koloba bo hésiter na bino te numéro ya téléphone et zawana na se ya vidéo ko hésiter na ote kozwa rendez-vous eza nango eloko ya makasi te to déplaçaka ceux qui oza musika atoza na Belgique oza na Suisse place na surtout ozala au contacter biso to koya wana sur les champs to solola na yo bo continuer toujours ko s'abonner bo ko sepela sur émission oyo ezo ya mabe l'autre bandi na Paris mais lobi kuna ezala ba invité mususu na peskara ba merci na ngai na Moïse Losenge et siko zali kuna na pesi Trésor Malonga na 60 na pesi ba merci na pesi susu terrain te bedika na Lille ba merci à trop na pesi le susu o azabongo na sima ya caméra parti aluma donc na pesi bino bonga po a eza obeba donc baby hein et baby faut me ko beba bon continuer toujours ko s'abonner na Flamand HD bozala de cité bonne année 2019 tokota yango bongote tokota yango na babiloko ya sika bon continuer toujours ko s'abonner et au sala biso bien ya onde au sala ke musala ekende liboso to continuer toujours ko sala ba recherche pour na bino o azana problème a hésité te kotika commentaire na se ya vidéo so pour lingo contredire soit obengi soit otiki commentaire na se ya vidéo oyo bokobanda kolanda yango tous les jours tokutani bongo pona prochain numéro merci masoko yebi bilubu oya tangwa kala obengi mama Gloire akoyelo na ndako papa oyebi masolo ya ba 1959 60 obengi mama Gloire zamba pambola bino apambola pe biso. Aweza acheter gloire. Formula Lungwila, Formula Samba.